Papa sango kuta na basilic. Kuta wana basilic. Jean-Marie Kassan kuta wana basilic babwaka bon. Basilic zaka kosimba téléphone caméra te. Yala kwa shetemba. Ambola ba fille ebele ba mujinga ba fille ya braza soki baza awa tozala ke kiri na ramdam. Tu peux ba ngote mata. Donc makambo yo ikona aizo ba awa ba fille ya ba yebi ba partout eza ebele na ba boîte de nuit oya sala vie ya mindele ayebi oya sala pa vie ya ba gros ba homme politique ba yebi. Là tu palation na yebi palation non 11-13 wana na yebi yango. Oyebi no bon ba partout zele kaka kuna te. Na yebi yango na ba. Kuna ba partout zele kaka kuna te ba ko zwa bino ba fille ok c'est ça ka fait na sima fait à weba na kosa. Na kosa ndinga fa na ya. La 2017. Boîte basilic on est pour ma caravan. Il faut ma à 16h, 15h, 16h basilic il faut ma caravan. So qui na basilic wana na papa sango wana kuta bango kuna na be papa sango kuta na basilic kuta wana basilic Jean-Marie Kassan kuta wana basilic babwaka bon basilic zaka kosimba téléphone caméra te Zambe na moya olatike mo vanzina bo santu ozinga mina bajeno akoyeme MDG TV, une chaîne Went pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote banande MDG TV Mafuta Sika ezalinga babino la grande dame avec un grand chèque en cadre d'actualité bande ko babolingo to les sous lelo boyebi masola partout les beta mezo tambo les lobama car ndenge ba émission ezo salema ba tu oyo ba participer na ba partout pe ba yebi monde ya partout ba yebi via partout bazo témoigner bozo se souvenir tangu mambo papi Mboma engindaka inane passé na mwasi na ye Mboma divorcé tangu ba témoignage ebimi ke non papi mwasi ya papi Mboma bimisi mambo minene alobi Mboma lala na ndako te akenda kolala pa mobile na ye batanga ki kombo soki ya Shabani Record mobile ya Mboma et puis ba mambo belelo ba make bimaki il y a eu des filles au bakendaka ville oyo bakenda kosala pe kindumba na bango bayaki ko témoigner donc avec des précisions au penzi kozala ba preuve tangible suite of il faut dire parce que bazo expliquer pe ba oloba mambo oyo ba fait penza oyo keza ko tâtonner te donc na koloba na bango vous pouvez comprendre que mambazo loba ba lokoti yango te ba beteli bango te ba yebi yango ba monaka yango ba expliquer même ba partous ndenge ya ba pedula ba sala ya bana mibali batanga bakombo je crois na kozongisela bino video wana na otaka komona yango na TikTok nanga kande ba video ezonga après inane na bombaki yango kutu na bombaki yango na ngana bimisa yango te na bomelaka bato moto mais à partir ba marambo oyo na ozongisa video wana na kotiela bino yango asi tout va bien lelo to lobby et puis na TikTok pe na kozongisa video wana alors balobaki ke ba partout ya bana mibale salemaka batangi bisika e salemaka na Kinshasa ba expliquer balobi eloko nini elekaka ezalaka bazaroka bakangi soirée tamusu vendredi mo bakoti ba obimaka lobby ba fongola ba champagne ba osala feti ba rolia e ba biloko ba olamba ba biloko ba roya na ngwana batangi bakombo ya bato minene o baza ba ministre baza ba biloko songolo pakala batanga mosheni ba mibala papi Mboma video wana ezali ba fi wana bazo témoigner ngate video wana ezali na kotiela bino yango si tout va bien na soir to lobby batangi bakombo mibala papi Mboma batangi ba Willy Mosheni batangi ba na ba ministre ba bato belebele na ba ancien gouverneur soki bakombo ekimi ngai mais sinon na ozongisela bino video wana lelo bandeko na mambo ya gaz mawete awa dossier partout
namoni batu en passant bazolo bano partout eza juste délire. Non non non, partout eza délire te. Partout eza délire te. Partout ezali culte. Eza culte o barandaka na NJ na divinité moko. OK? Pona nini? Pona ba raison pakala songolo pakala, je vais vous expliquer. Abonnez-vous massivement sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Partagez nos émissions pour sauver les âmes. Dieu vous bénira. Toza awa mpona ko objectif onga na yela réseaux sociaux ezali pona ko évangéliser. OK? Tout ça la évangélisation na biso na ndenge ya kilelo. Parce que le Saint-Esprit c'est l'actualité. Nzambe na ba âge na ba époque à se manifester par rapport à salela batu, à solola na batu par rapport il y a temps, il y a fréquence, il y a mouvement, il y a lolenge bako tambolela tope mokile ko kendele kande balo ba soke na mboka moko songolo okuti batu botambola na gauche kende na gauche. Dieu fonctionne comme ça. Nzamba mimonisa na batu na ba époque na bango na ndenge oyo esengelaki mimonisela par rapport ya ba époque wana. Lelo avec la réalité d'aujourd'hui, Nzambe azana ba ndenge pa zoko interpeller batu. Eza karate ndenge to yebaka na kalozwi Bible bandi yeso zamala mbongo la motema te. Déjà ba évangélisation ne koma kadike koma démodé, donc muto kolanda yo azate. Yango lelo Nzamba pesi mayele na mambo nyonso ekoleka na mokili apesi biso lolenge yako salela ba analyse car pona ko interpeller bana na ye. Alors, je parle du partouze. Dossier ya Gaz Mawete e indaki awa partouze. E ba émission ndenge zo salemela batu ba ko témoigner pona ko lobake o bozo moneze eloko te makambo ezalaka déjà pe salemaka. Na bar babenga ondi na ba boîte de nuit ebele na Kinshasa, ba boîte de nuit wana eza réputé na partouze. Kuna batangi boyoki kombo ya boîte de nuit o batangi awa na bato bakendaka kuna bino bongo bomoni batie bilongi ya ba dignitaire ya mboka, ba ministre, ba journaliste ya minene ndeko na biso mwana ya papa Lupangu soki ya kolo Lupangu vie na biso Kasamba, papa na biso Sango. Et là, je peux confirmer ba soupçon ozo bima par rapport à Jenny ndeko ya comment il s'appelle ya mwana Marian Tumba balobi que non papa Sango azoli ya Jenny bobanga na binote bon etalika bango Jenny aza adulte bien qu'à mwana moké, je sais pas à quel âge mais apparemment aza adulte, je sais pas 16 ans, je sais pas trop 17 ans, on dira ça déjà dans 18 19 ans na yebi troté. Mais est-il que moi na muke makasi ya musika par rapport ya Sango ce qui est déjà adulte bobolingo qui par mbula te ba mbat ba oyeba. Alors il s'agit de quoi? Bienvenue please, I won't be long. I'm recording. I am recording. I'm going out. I'll leave you the charger. Bande obolimbisa. Alors il s'agit de quoi? Bande konanga ba témoigner bande ko basi ebele bakendaka na tali lien oyo na TikTok na moni na kiti na ba commentaire et je vois les gens témoigner dire que effectivement na singa na sina kutana na Eliezer kuna nga na sina kutana na songolo pakala na babatu misusu oyo ba cité ba kombo na bango awate mais baza bato minene na mboka Congo bayebani bakendaka kosala mambo salite oyo mutuna ezali so ezaka délire mutuna ezali. Ces gens vous croyez que na ba titre baza nango na bambongo ba nango basi bakoboya bango aroza na basi ata 50 5 10 15 20 mais pourquoi kaka il faut que ça mambo salite en groupe et puis na babisika lokola ba boîte de nuit to be ba bar? Est-ce que babiloko on ekoki ko intriguer binote ko interpeller binote ko sosolisa batute? Malheureusement en voûte mais au battre record bat baza tellement aveuglé, bat baza tellement ba ignorant, moi ba comprendre ça te pona bango ba mona que non c'est juste délire et ça délire te. Déjà muto se respectaka, un homme respectueux a kosa délire ya bongo te. Ozu ba fi osangisi ebele na ba mibali misusu botala na ramitaka la bosala mamba ça n'a pas de sens, pas du tout et ça délire te. Na ena expliquer bino partout ces années.
Partous ezali culte. Culte, oyo baza ko rendre epai ya divinité. N'expliquez bien nos cultes. Nous chrétiens, nous rendons culte na Nzambe na biso. Satan babengaki le singe de Dieu. Pourquoi il ne fait que copier oyo ya Nzambe, mais ce ya ye ezala na implication mo négative. OK? Bible zoloba. Lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, c'est alors que vous saurez qui il est. Que cela veut dire. Tangu okotombola kombo ya Yahweh Nzambe, ya Yesu na bomoi na yo. Yesu akosala nini akomimonisa na nkembo na ye to pe akose manifester na toute puissance na ye, ako affecter vie na yo positivement na ba domaine na ba paramètres nyonso. Culte ezaka te toke na église tozo kumisa tozo sanjola. Vie ya mutu ya moyenge beni ya mokristo ya chrétien selon Romains, je crois na chapitre ezalaka nini 10 to 12 o Bible zoloba na biso to rendre banzoto na biso lokola parfait solo kitoko et pas na Nzambe, ce qui sera un culte raisonnable. Mwana na Nzambe sengela tumba bomoi na embeka. Cela veut dire quoi? Dans tout ce que tu fais, nyonso kosala il faut engager Nzambe. Nzambe faut se glorifier na yango. Lolenge na yo, misala na yo zo sala ba acte zo poser koloba na yo. Ezo ko honorer zo kumisa Nzambe zo glorifier Nzambe. Ezo pesa Nzambe nkembo. E Nzambe tango aza kozwa gloire, aza honorer, azo tombwama na lolenge na yo, eta mwana na Nzambe. Ezo sala ete azo ko affecter vie na yo positivement, azo pambola yo parce qu'il est écrit, je n'aurai quiconque m'honore. Azo salo bolamu na ba makamu nyonso ya vie. Mais condition za ke atombwama na vie na yo. Banga ye, sepelisa motema na ye, sala malamu ko sala mabete. Je sais pas si vous comprenez. C'est ça, culte. Eza yango wana babengi adoration. Tozo lobela adoration te, nakoya ko lobela adoration na mikolo ezoya. Adoration ezala koyemba te ndenge bat bakanisaka koyemba, ça fait partie, OK? Na kati ya adoration ya mwana na Nzambe. Adoration ezala vie ya mokristo ya moyenge beni mobimba na makambo nyonso. Alors, culte eza petant toke na église toke no rendre culte pa na Nzambe to kumisa Nzambe to sanjola ye. Toebi babenga ngo nini liturgie wana. Ezalaka na ba phase ebele, ba partie ebele ya kokumisa, ya koyemba, ya kotia offrande et nyonso wana et ensemble ya nyonso wana ezosala culte to rendre pa na Nzambe, prédication tout. Et les diables aussi azaka na ba culte na ye barandaka ye. Partout eza moko ya ba culte. Le sexe c'est le moyen le plus facile, rapide. Ya ba transfert, ya ba esprit. Satan n'a pas opéré na vie à motu, il faut akotisa milimo na ye. Et milimo wane ko sa musala. Et le sexe ezali lolenge to pe canal oyo diable azako leka pona ko bourrer batu d'esprit pe ko sa la volonté na vie à batu. Jean 10. Il ne vient que pour dérober, détruire et égorger. Sexe ezali eloko instrument moko o diable azako utiliser makasi na temps de la fin oyo. Yango ndeko mwasi ndeko mobali, sala très attention na manière o salela ka sexe. Le sexe eza moyen oyo ya ba transfert, ya ba esprit na ba vie ya batu. Bible zoloba les deux deviendront un. Siko imagine batu mo ba ye bele ba ko sangisa nzoto sika moko. Pona biti na objectif nini? C'est ça. Et tant au culte wana ezo salema, Satan azozala glorifié, divinité wana azozwa gloire, azo tirer gloire et azo libérer les batu na ebite ana benga ngo mapamboli, bon to benga ngo bongo mapamboli na bango ya ndenge na bango ya mabe. Yango bomoni promotion, élévation, succès, réussite. Ya babatu wana esimbami na na maître na bango oba ko salela diable tango yo kei osimbi kisi par exemple pour la promotion to pour garder poste moko songolo. Il y a des choses qu'on va te recommander
et na babiloko wana yango bomoni bato ba se retrouver na ba makambo oyo boko mona to pe boko yoka. Et lorsque bozo ko rendre culte ezo sala nini ezo renforcer ba pouvoir na bino ezo renforcer ba maram na bino bozo sala ba business na bino, tout ce que vous faites là. Et on va montrer bato ba na ba poste moko boye bato na baza ben touchable na ba ndenge moko boye bato na. Et généralement bato mingi bo monaka ba éléphant dignité ba politiciens et autres bazala bato ya misala ya mabe baza na kati ya monde wana ya mabe yango bomoni ezala ba problème na ba mboka o infraction o mutu bo sali kambo songolo pakala, surtout makambo etali viol, makambo etali ke yo ba séquestre ki mwana bato sexe o boye bato wana yango bomoni ata soki boke ko funda bakangaka bango difficilement, ou encore ata bakangie bakotika na bango ye pona nini parce que bango nyonso na l'état baza bato moko baza bato ya misala ya mabe. La Bible déclare que le monde entier est sous l'emprise du malin. Mokilo bo mona bandeko na ngai bosoto na bosoto sika ko tshalo kolezate yambo moni Bible zolo nous sommes dans le monde mais nous sommes pas du monde. Le monde c'est un système, tout ça s'appelle le monde, système moko au diable a tiena mokili a présenté batu pe batu bako bika na système wana. Bible zolo ba bino bozana mokili me boza ya mokili te. Et lolenge na bino etambana na nzambe et sengeli ezala différent. Donc bo copier makambo na bango te parce que bino bozali ya mokili te. Église veut dire tiré hors du monde. Qui est l'église? Église ezala bâtiment te, ezala yo ngai otondimeli Yesu na bomo na biso lokola mokonzi pe mobikisi. Et sengeli na biso kaka ndenge toza tiré du monde to vivre autrement ya monde. Na habite son à se faire comprendre. J'espère que le message est l'équipe. C'est ça. La Bible déclare, ne vous conformez pas au siècle présent, mes frères et sœurs. Ça, c'est le siècle présent. Yaya, ne commence ni au mobile, l'élévation vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais de l'Éternel. Mouto kosayote. Malgré l'influence de l'ennemi, malgré tout ce que nous voyons dans ce monde, Dieu reste Dieu. Quand vous vivez simba minaye, baolong ayote, vous réussir dans tout ce que tu fais. Et Seigneur Ikara, au sala et confiance, au bate la bonzambe, au bate la kondima. Rassure-toi que nzamba ozo gloire na vie na yo. Tant nzamba ozo gloire na vie na yo, aozana contrôle ya nyonso ya yo. Mais tant yo mi benga mwana na nzambe, mais ba porte tiki polele en faisant les choses selon ce monde. Et ozala pas si pour na yo parce que même nzambe moi défendre ko zalate. Pourquoi? Parce que les diables nous attaquent légalement. Ezaneti ozana nyongo na ye, oke ko defa tope ko swabilo ko na ye. Tant yo ozu moyibi, kindumba marambo mabe okoti na vie na yo, oza redevable et pas na satana. De ce qui veut dire, ce qui aye aluka salo mabe, et ozala pas sinzamba défendre yo. Pourquoi? Parce que ozali coupable. Ponzambe, azana contrôle ya nyonso ya vie na yo, tu dois te rassurer que yo mwana nzambe vie na yo ezo pesa nzambe gloire. Vi na yo ezoko honorer nzambe de nzamba kozwa soin na yo ako défendre yo ako batela yo. Bandeko na ngai, laissez-moi vous dire ceci en chitant. Nzamba pambolaka, nzambe atombolaka, muta kosa yo te. Tu n'as pas besoin ya ko mélanger nzambe pona o maintenir gloire, succès, réussite to poste moko songolo na domaine moko songolo ya vie parce que non. Nzambe azali nzambe. Ebele lelo bazo kosama na mokilio na maambo na yango. Croyant que on dirait nzamba pambola te nzamba sala te na ba vie abatu non lokuta. Dieu a encore business de miracles que personne ne vous mente. Nzamba na bomoy. Dieu il est puissant et il est le Dieu de tous les esprits, le maître de tous les esprits. Il commande tous les esprits. Milimo tout yana se mitindo na ye et to sakaye. OK? Donc, en voyant ces choses, quand ça n'a binoté que na vie pour réussir, il faut que tu makambo. Non, mensonge, le kuta. C'est ça le diable. C'est ça. Mes frères et sœurs, minga rolo bezali mais na ngongeza ebelete parce que na la makambo sala je crois na rozongela bino na babutu to pe lobi mikolo na vacances be monsieur ezali ebele. Ba chaîne aboye boko tara pona ba édification, ba chaîne aboye boko tara po bozwa conscience, ba chaîne aboye boko taka, bo landaka, bo partageaka. Et
e osunga bino awa eza mambo banti valeur te mafinga te me bokende kuna bokuta kuna bisika ya babuzoba bato batondi bakosala buzoba biso awa toteyaka toconscientisaka tolendisaka c'est ça ya moki oyo tozalaki nango ya koyebisa bino yango wana certainement le message est passé certainement vous avez tout compris et fais confiance en Dieu banga ye tosa ye kangama na ye linga ye et aosala bolamu ebele kokota no makambo te parce que ezala na baconséquence mingi bafin ya babato basalaka babiloko boye ezalaka malamu mingi te leur fin ezalaka bien te fin ya bato ezalaka malamu te donc c'est ça et sexe bozomona wana bapartout ezalaka barituel na bato ebele oyo je crois c'était l'année passée na été année passée oui na beta lisolo moko na mona ba vidéo moko ya somo na groupe moko ya WhatsApp kande ba partageaka wana bana kosala ngo na kati ya temple na kati ya loge moko et na moni ba logo ba emblème ba loge ndenge ezalaka faut mona ba position satanique démoniaque ba biloko oyo bobenga koyo ba fellation ba kinelengis ba biloko kolembola ya kofiba ba biloko wana ezala na ba euta eza ba origine nango ezala satanique diabolique ba origine ya ba fellation na ba kinelengis. Ne pratiquez pas ces choses dans vos maisons, dans vos vies, dans vos familles, s'il vous plaît. Je crois que ça toute une émission à expliquer bino. Ba origine na ba biloko wana ezala satanique. Et na ba culte na ba benga oni na ba rituel mingi. Ba rituel ebele ya molili ya ba maçonnique et autres et salemaka ba salara ba pratikara ba partout oyo sexe salemaka. Et ba biloko wana ezanga te il faut ezala na kati. Parce que ils ont nourrir ba djinn, topé ba esprit, au ba tient service na bino. Donc ce que ces gens sont en train de faire, ils ont glorifié ba divinité, ils ont honoré ba divinité, on a ba nzambe wana, o ba gumba melaka. Et ba esprit ils ont service na bango, ba se nourrir. Nzambe que Dieu nous aide mon qui est passé, on kolona ma sunga bana ba funga mi sunzambe, sunga bana ba kangoma. Sungabana obabika. Oh God, have mercy on us. Jesus Christ. Mukilioyo. Yo muto vizaka mibala bato minene bato mbongo bato bele baya bambongo na bango eza bambongo malamu te. Eza bambongo malamu te. Olia mbongo wana suka na yango eza compliqué. Pona leo to suki abonnez-vous massivement si MDG de Mafuta Sika. Et surtout, likez nos vidéos, s'il vous plaît. Partagez, likez, commentez. Si vous avez des suggestions, écrivez-nous. Merci, au revoir, bye. MDG TV, une chaîne ointe pour la cause de Christ. Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika, Mafuta ya Sika.